na munganga akoyebisa on ndenge nini okoyi ko se comporter pour na ko se débarrasser na maladie wa pourquoi komona mutu bayene bonzo kande sucre se kola ki ayebaka te nyonso wana ba diabète wana ba diabète sucré non sucré to pour na développer moi ba type wana bikaka natali quelque part na église moko ya bango kaka azoloba oyo akondimela Branham que Yesu azaniama na fond na parce que besoin de na forme mais to découvrir fond na ye na kati ya ba flash na biso ya ba carte mémoire na biso tozo longola banzembo wana. En tout cas na pesi bino mbote na kombo na Yesu ezanga wa bino BMD boyebinga en tout cas nazaleki ya bayaya yaya baleki mama bana tata mwasi et tout vraiment dans la grande découverte émission na biso ezaka sans polémique yo mtozoluka ba polémique na oluka ndoko kota biso awa tozaka pona ba conseil tozaka pona ba tolia kitoko dans émission ezanga polémique yango na senga na bino abonnez-vous massivement donc vous a jamais déçu zoka musapino mukio finika kleke et ça biso bien makas pe o baksa un plus ya vie na place ezanga ki au mona mambaske kota pour anito yamba tous les sortes à bateau pour le moment nazan invité nanga aza aleka kaleka déjà ça docteur a baksera un plus sous na ba vie à bateau les ana bateau nzamba pesi maele lokola ye lelo to yamba ye aza mwana ndako aza papa ndako ali sa biso bilo mo ya bien sans plus tarder bonjour papa. Oui, bonjour maman Betty Molato, BMD. Ah, la chroniqueuse du moment. Vraiment la chroniqueuse du moment, BMD. Betty Molato signifie. Papa, Mikolo Ebelo Kimi Biso Boye, Nini Kak. Ah, la grande découverte. Kokima, jamais. Wano baby sima solo. Vraiment. Vraiment, la baby sima solo, Zaïka Poto Sekamoki. Papa, sentez bien? Oui, par la grâce de Dieu, nous sommes à Ngolo. Vraiment, nous sommes à Ngolo. Ngolo, il faut que tu remercies à Kaye, ou à Pesaka Biso Pema, puis à Simba Kondima na Biso, pour Mikolo, so lendite, au Kwei. Balobi soko lendite au Kwei. Bokoto, bo partager, bo s'abonner massivement. La grande découverte de Makambo. Papa na biso si jeune Noël biso lelo. Bon, un sujet tu es nango, c'est par rapport à moi, ma question belé tout nama. Vous savez que nous avons une période où et même biso Makambo belé, ba maladie belé, donc tozo ko maîtriser en côté et toucher même ba économie à banda kuna biso. Et en gros, nous lelo na sepela kina meka ko répondre na moi ba question mususu. Ba mususu ba tuna kingango na mitema mais sengeli vraiment to ko réfléchir à haute voix pour te ba ko découvrir en yango nazo senga bande ko nyonso. Ba liker. Ba s'abonner. Lokola ndeko na biso Florent Pezo waza président na Maël mutualité des anciens élèves institut de Lukunga bino nyonso. Bo like boyoka wa bino membre oazo pesela et question liboso sans plus tarder to limto lobela likambu ya diabète lelo tokomi ko kamwa tant tozo tanga parmi ba maladies à dégénérescence bazali ko citer mais ba diabète bien que les sous ba maladie héréditaire mais lelo pona ko soigner mutu ils ont vraiment développé ma aptitude pour que comme on a mutu bayene bonzo kande sucre se kola ki ayebaka te nyonso wana ba diabète sucré non sucré to pour développer moi ba type wana te mais attitude nini o to koyi kozala na yango face à ba maladie wana comment est-ce que to koki ko gérer yango parce que eza ba maladie moko o eza chronique ba maladie moko métabolique à tendance chronique et okokende pas mutu boye ba pesi biso ligne de conduite kolia boyete komela boyete il faut qu'on stopper et laissez-moi nous dire kolia oyo ezo memela biso bomo ezo memela biso pe kufa. Voilà pourquoi en nutrition on nous dit l'homme est de ce qu'il mange, c'est-à-dire mutu aza oyo aliaka soko liaka malamu okozala malamu soko liaka mabe okozala mabe tozali pe na ba malnutrition
il y a carence, il y a malnutrition, il y a excès, entre autres obésité. Et nzambe na bonzambe na ye ndenga sala kibiso asala biso batu donc atela biso biloko no se faisait na bato moko normal donc to ya sucre soki leki et comme maladie ce qui peut ezangi et comme maladie d'où il faut avoir une alimentation saine et équilibrée. C'est-à-dire il faut mutu nyonso ayeba ko contrôler ko lia na ye pe ko melana ye. Et naki beaucoup plus que répondre na question moko batuna kinga na ebisa batu soki mutu azobela diabète akoki kolia nini akoki kolia nini te. Oh eza important na mutu nyonso d'abord premièrement tant to comme na ba âge toza na ngonga na yo to tunga kalisusu nzoto te to entretenir ka nzoto. Et pour entretenir nzoto ekutaka énormément cher. C'est-à-dire, tango koli, il faut au banda komi pekisa biloko mususu. Pe ko remplacer biloko mususu pour na ememela yo ba maladie te. Par exemple, ba lobi na biso, il faut ko éviter ba sucre ming. Il faut ko éviter alcool ming. Il faut ko éviter mungwa ming. Il faut ko éviter même ko fumer et belé. Biloko wana nyonso eza biloko o eza ko affecter santé na biso. Alors ceux qui sentaient déjà eza touchés. Prenons le cas des diabétiques. Conseil alboso to koyi ko pesa o banda ko contrôler glycémie na yo régulièrement parce que alimentation na yo il faut ezala adapter par rapport ya to ya sucre oyo eza na makila na yo. Et puis même biloko mususu kolia po sucre eza kaka ba Christo o to chaka na mai tozo na ditete mais na biloko mususu eza na ba sucre na kati. Papa, excusez na kati yote. Dans les pays étrangers, surtout pas mindele to mona. Ceux qui exemple bakangi mutu na maladie ya diabète, bango ba pekisaka te. Ba dimnaka ba dose ya biloko. Exemple sucre ba obi biso te ke okata. Mais ba oyebi so tam susu liango na quantité ya boy mungu apesel pe liango na quantité ya boy tandis que biso en Afrique tozo mona soki bakangi na maladie wana donc faut kata régime wana mbala moko et parlant ngolo banini. Non, moi je crois que science aba mindele ezate science pe abatu mwindo ezate endenge nzamba sala biso bato yaba élément oyo nzamba tchana banzoto na biso mindele ezate abatu mwindo ezate sauf que eloko ezo kesanisa biso eza ba culture na biso. Je bien dit ceci na lobaki bien tant on a ko introduire na lobby tant oza déjà diabétique démarche alboso kozala nango il faut ozala na habitude ko contrôler to ya sucre na yo koyeba eza ko leka ebele tote parce que eza na bato mususu e ko sengo bakisata ndambo ya sucre te. Je ne sais pas si tu me comprends. Parce que ce que bakisi yango ememi na liwa. Mais eza na bato musu ekosenga o entretenir alimentation no parce que nzoto ya mutu. To matato kita, peu importe santé eza na posa ya sucre. Sucre peut saka énergie na nzoto. To benga mutu so asali to ya sucre eza koleka to benga ngo hyperglycémie. Et hyperglycémie est comme ma maladie, et comme ma crise. Mais ceux qui ne trouvent pas à sali carence, à sali hypoglycémie, ils appellent la crise moko hypoglycémiante. Voilà pourquoi nous devons tenir compte de tous ces facteurs-là. Munganga avant au pekisa, to orienté mutu yeba terrain na ye. Ba diabétique nyonso bazana problème mon côté. Ba diabétique nyonso bazana ba to à sucre mon côté mais ceux qui déjà eleki limite et comment on dit au-delà ya ba limite munganga akoyeba ndenge nini akopesa yo toli ou bien pona mikolo wana okati nanu ba maîtriser yango et se stabiliser to bakoyi koloba ke non o diminuer muke hein consommation pona et accompagner pour la santé na yo. Donc moi je crois que ezo dépendre na terrain et loko ezo boma biso mingi problème ya individu moko to lingi to généraliser yango que non il faut kaka tangu baloba kine yo liaka akende ko bisape baninga nga baloba docteur nanga aloba nanga na liaka. Vous comprenez? Maintenant ça crée un problème. Or que yo ndoza ka yo et munga nga pese au conseil par rapport ya to
ya terrain oyo akutana nango na terrain na musala mais yo oza na problème na yo particulier peut-être yo ezosenga moi si kramuke pona ekende mais ce qui est leke belé ata moko na ndako soki pe ba provision leke belé place ya kochango ezate boko stopper nanu kokotisa te hein ou bien bokabi kabina no après pour remplacer mususu pour encombrement longwa na ndako c'est la même chose ce qui est leke belé ya makasi on peut arrêter katana no mikolo yo dans l'entretemps bazo contrôler tout tozo contrôler tout ce to monique ezongi na rongo normal là on peut dire que non maintenant kende bo. Donc voilà, ndenge na quoi répondre à la question Anna. Merci vraiment un éclaircissement. En tout cas, la maman des garçons, j'espère que vous avez réponse à bien en Italie. Il y a diabète. En tout cas, dans la grande découverte, abonnez-vous massivement. Bokozala jamais d'ici. Ande Makambo, Ande Batolia Kitoko, Ande ba concert Malonga. Merci beaucoup, Papa Nabiso. Tout continue à question Moussou. Concernant Kosokola nzoto na biso basi balobi boy selon ba conseil mususu bazo pesa biso mwasi kosokola nzoto ezosenga te ozwa musapi na yo okotisa na kati ya vagin eza mabe. Normalement, ce qu'on sokola, il faut que sokola kaka libanda. Ba perce blanche wana est nécessaire pour nous protéger ba fleurs autres za la kalon na kati ya ki bomwasi na biso. Selon yo, papa na biso Jean-Claude Basakumuna, étant que docteur, est-ce que au pesa biso éclaircissement ya solo penza? Oui, mais selon gâté, selon science. Okay. Vraiment, merci beaucoup. Bon. Pour l'information nabiso d'abord, na ligne sabiso omoni na appareil génital à moisi, tozalaka na lidusu morote. Toza na madusu mi bale. Toza na vagin, toza na meya urinaire. Wapi pa masuba ebimaka. Mais yo soko zwaka luxe, to soin ya ko sokola vagin na mais lidusu ebimsaka masuba sokola rango te ponani. Vraiment. Ndenge ni sokola rango. Qu'est-ce que ça t'apporte? Oyebi likambwana ememeli bandeko basi ba complication ebele. Lelo tozomona même na cité moindre mukusa akena pharmacie asombi kisi songolo achena mai kwa sokola kuna esilisa mukusa ce n'est pas ça kutana na munganga akoyebisa ndenge nini okoyi ko se comporter pona ko se débarrasser na maladie wana. Oyebi nzambe na bonzambe na ye soko oyebi soko sali médecine ondimeli nzambe te seke ozanoka ka mutu moko ya bongo kaka nzambe asali mutu akamata créer ba mécanisme o mutu akoyi ko se défendre vis-à-vis ba agression extérieure ba agression microbienne et na nzoto mutu pona ko protéger mutu ezala ba microbe mususu o evivaka en harmonie na mutu. Hein? Tobenga ngo ba microbe moko non pathogène, c'est-à-dire écréa ka maladie té. Musu tobenga ngo na terme musu ba germe commensal. Donc ba microbe wana tango vandi na nzoto ezo bundela nzoto ezali ba faune na ba flore. Donc ba flore ezali ba microbe d'origine végétale, ba faune ezali ba microbe d'origine animale. Et ba microbe wana ebundela ka nzoto vis-à-vis ba agression extérieure. Na kena cas spécifique ya ba mama. Bozana ba perte blanche oyo ezo ko protéger. Région wana système wana vis-à-vis à ba microbes. Et ba perte quand nous parlons de blanche, ça vient de blanc. Donc ils sont constitués na ba globule blanc. Ou ezo bundela nzoto tango ezo bima wana ezo longola ba microbe. Mais siko batumsu bazala informé malamu te. Donc pour une présence à perte blanche ezo nuirier. Na comprendre mukolo moko na yambi mama moko na bi photo ça l'examen gynécologique azongi mbangu na ndako lobi docteur nazoya. Mais tant que nanda kunzoka ki a changé slip a sokoli tant azo na oki a commis sur la lasi makasi. Na comprendre que non elle s'est gênée. Donc à mon avis kendeng ba perte blanche ezo bi maso na mona or ke ngande na na posa na mona ba perte blanche wana. Ceux qui na découvrir ango ndenge na kotalela on akoyi koyeba ke azar akoyi kozana problème to akoyi kozana problème te.
ba perte blanche en soi na nzoto ya mwasi ezali maladie te, mais ekoki ko lakisa cause ya pathologie bolimbisanga mwa muke tozo bunda cause ya mwa agression moko extérieure, d'où ko sokola vagin na mai kokotisa loboko eza déconseillé, parce que tant ozo sandengona ozo boma ba flore vaginale. Au monde il y a un problème au Katazambe, déforestation, ça nous crée des problèmes partout dans le monde. Or que na kati ya bomwasi ba flore waneza ba végétaux moko o evandi kuna pona ko protéger penzoto ndenge za ba zamba banzete pour protéger kabiso. Wana peso jouer rôle moko mutu ya pona ko protéger bomwasi ya mwasi. Tango zo bomango, tango zo longolango obandi kokoma exposé na ba infection. Yango le monde pas basi mususu à cause ya ko sokola ka olingo za toujours sec. 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 Alors yo moko kompe ya ko kauka. Et okomi na ba infection moko urogénitale chronique et vanda et wumela kati na yo. Pe et kosilisa même air moko bandi ko développer otobenga ba dyspareunie, c'est-à-dire ba trouble moko ya rapport sexuel. Pona nini flore intestinale na yo ezali détruit. Oyebi ke biloko mususu un rapport sexuel esenga ba intervention ya ba facteur rebelle. Et ceux qui milieu wana eza mouillete. Donc moyen papa sala ba mouvement kitoko ezate. Mais tant que siko ozo détruire yango na ba produits chimiques, ozo kotisa ba mai, yebisanga yo sokola ka zolo no na mai. Ah. Alors pourquoi kende kotisa mai na ebite mate ya wana euta wapi? Maintenant tozolo bezaka ka ba perversion. Donc moi je crois que ndeko oyazo pesa biso toli ke to kotisaka misapite to bimisaka flore wana te azana raison, parce que ce que ozo dépouiller vagin na yo na ba perte blanche, donc comme ko exposé yango na ba infection urinaire urogénitale chronique. Vraiment, j'espère que vous avez la réponse. Eh, maman, et Makambobo, Zongo, on la grande découverte. Merci, papa Jean-Claude Bassakoumona. Donc, en bref, toti kaba perte blanche et salamusala na ona kati ya vagin na biso basi. Papa, sikoyo, kotika ngona kati kuna, eke bando pe soder mon côté ou et l'autre côté, zalaka bongo mabete. Non, perte blanche, oya bien. Espèce à coder, mon côté bien que vous en odeur, non, moderne, mon acceptable. Mais ce comme une perte blanche, c'est comme que ça solo à ma baie, et changer couleur, et comme la odeur moko fade, c'est qu'il y a une maladie. Koutanana mungang. Bah, quoi qu'on prélever en haut, bah, d'accord, parce que examen perte blanche pèse à la caté, si quoi yo soko longo li angonion, c'est pas prélever en ondengeni. Donc tango okokende ba prélever yango to munganga soka ta honnête biso ba o. So na zo yango kana tali yango na droitier na ngabo. Na zo ba déjà que oyo aza exposé na infection boye ezali boye eko ezali moko ba indicatif eko orienter biso pona ko diagnostiquer maladie. Vraiment na banzo yoki. Merci beaucoup papa na biso Jean-Claude Bassakoumona. Papa na biso question mususu ezali. Ils ont mis bali mususu ba comment on va passer rapport sexuel na base na ba on a période il y a règle. Vraiment. Est-ce que vous pouvez expliquer est-ce qu'ils ont ma bé ou ils ont ma lame conséquence nango nini? Na mon coup c'est pour te perdre tenter ils ont vraiment conseillé. Ils ont déconseillé parce que ça période moko donc muto ya kela ki yango alinga ki mwasi a passé ba période wana ce total même na ba écriture azo conseiller yango te parce que d'abord ba règle wana ba déchet wana ezaka makila te ezape constitué na moi ba déchets mususu physiologique oyo moi ça se débarrassa kanango hein ezali ki ezala cause la fécondation mais ça fécondé ce qu'il faut bimater c'est que tango ezo bima or que biloko wana eza ba milieu moko ya culture par excellence ya microbe hein omoni makila biloko wana nyonso microbe ko se développer facilement alors eza tamoko oyo eza mwasi esengeli ami purifier nango c'est-à-dire kotika alexango normalement tango ko bima ami purifié après bakoki koleka mais ce que facilité tâche te yozo profiter au quota oza ko agresser tant ce ko affecter yango lokola déjà vagin ezalaki na état wana
Alors, tant yo quoi sur une infection et que se développer rapidement, ça va créer un problème. Et ce que tu as dans la spiritualité, ce n'est pas aussi bien. Voilà pourquoi il y a même des grands hommes. Oyo bazana ba moyen na bango balinga ba cuisiner bazela kaka ya mibali ya basité. À cause ya makambwana. Pour moi c'est soit dans la période wana moya simbe asale musala exact. Donc cette période moko ezala vraiment très exceptionnelle. Au moins ça koyi komi batela, komi bomba jusqu'à ce que a commis purifier, a commis petola, a comme après ya koyamba papa. J'espère que la réponse est bino, la réponse est la question est bino, la réponse est biso. En tout cas, merci beaucoup docteur Jean-Claude Bassakoumuna. Merci vraiment Nzambe apambola yo. Et ça na ba couple belé bazo vivre ici comme mais makanisi na bango ici comme mon côté. Toujours ba question belé les autres na ba Amérique, Asie. Donc ba question zoya ya tous les sortes. Au moins na papa na maman bazanda kumoko mais makanisi na bango ici comme mon côté. Exemple, papa koza na mapango somba quelque part nde toza na bandala papa koza na mapango somba na mbudi mais bazaka ndako moko na mama ba umeli okoya komona ke mama yebi yango te soto ke pe kota ba mama omona mama ta msusu aza pe na makambo na ye privé o asalaka soit mapango soit aza na ba boutique soit aza na ba makelemba na ye tandis que balalaka ndako mona papa mais papa ayebi makambo wana te. Alors étant que docteur étant que pasteur nini okoloba na ba couple bongo eza manque ya confiance to eza to kolobeza nini papa? Je manque même des mots ya ko lobapo na likamande ngwana na kati ya libala yango toza na posa ya bato lokola ba président man président G7 na ba mama Nadège ba pesaka ba conseil libala selon pensée à Nzambe ou asala libala alobi mobala kotika mwasa kotika bakosangana bakomi eloko moko est-ce que koyi kozana eloko nango sans que eloko mususu eteni mususu yeba? Je ne crois pas. Donc ceux qui déjà na libala bat bakomi na ba bino bat bozalaka na bozana ba poto na ba États-Unis hein ceux qui bozana ba jona botika hein botika wana eza sous libala te wana komi bozo sala théâtre les contraires pe bozo fongola porte pour diable à kota oh balobi nyonso ezaka théâtre te ndenge tata mboso aloba alors na libala basalaka théâtre te soki okoki kobala te tika na yo eza te kozwi mwasi yo otindaka mbongo na famille na yo mobala yebaka te yo pe mwasi libala eza mumbungu te tangu bazo tindo kende na poto mama lobi yeba ndengo tiki biso awa tinda kata te bongo te bokende botonga bino libota soki boko sunga baboti eza mabete mobali komeka kosunga moboti te baboti na te sanke mwasi no ayeba et mwasi pe komeka kosunga libota no te sanke mobali ayeba esika bolingo ya solo eza esika bolingo ya solo eza oyo batu bazo wumela bayebani parce que lelo ceux qui mwasi nanga eu problème na famille na ye ça va m'affecter directement et ceux qui mobali pas eu problème na famille na ye et quoi affecter mwasi directement ceux qui bolingo eza solo. Alors pourquoi ko bombana yozo somba lupangu mwasi no azoyeba te bozo sombela ngona ozo sombela ngona non c'est très dangereux jamais nga na osala likampo na famille nanga mwasi nanga zanga oyebango jamais na kosala likambu to yo mwasi osala likampo na libota na yo obombeli mobali no wana eza libala te soki boza ba aventurier botika elobi mama bid yam diawa libala eza théâtre te libala eza vie libala Nzambe mutu asala yango libala eza na ba principe a ko respecter pona ewumela na libala méfiance ezalaka te na libala suspicion ezalaka te soubasma libala eza Nzambe e Nzambe aza bolingo na libala secret ezalaka te. Il faut kozala ouvert na libala et gestion na libala ezalaka collégial. Il faut koyeba ozo somba lupangu papa il faut yeba kozo somba lupangu to mama il faut yeba na libala babombela kamuninga likambu te
je crois que na répondre na mutuna na yo. Vraiment, mes salutations à mon grand frère propre, ya papi en direct de Luanda, ya papi Menayama, yo mozo kati, libala eza théâtre te. Ya papi, libala eza théâtre te. Soki au monde libala comme kokoma théâtre, yebela. Merci beaucoup papa Jean-Claude Basakomuna, vraiment, bastolia kitoko zo pesa biso. Elinga lo baso eloko moko. Na omona ngo pa ba papa. Papa aza na Android, hein? Mais na profil a tia maman na ye. Acha kwa couple mona monaka papa ke tia photo ya maman o abota Simon Kimbao. Tandis que bazana moi sinanda. Donc na profil a tia maman na bi maman chérie. Mais moi sinon moko mukolo moko te a se retrouver na profil na yo. Oza suspect yo. Yo mubala ndengwa nous a suspect. Même yo moi so kamata na profil o tia maman na papa na bino to tata na bino. Ah, mubala na okuta se retrouver kata na photo moko te na téléphone na yo. Ah, ça c'est pas sérieux ça. Ce n'est pas sérieux ça. Hein? Donc moi je crois que et ça ba makambo monsieur photo rectifier. Moko à base même, il y a ba divorce na mabale zawana. Obomba secret moko boy, opposa acte moko boy, obomba na yo moi ça yebaka te. Même mokolo moi ça ko découvrir ango et ça lié passe na mutema et même bino na bokabwana. C'est vice versa. D'où dans le mariage secret exaté, unité, bozala eloko moko et ba passe na bino na bisengo na bino boye ba s'accompagner pour na nzambe acha loboko. Ceux qui mutu am déjà zo tambula na ndengene yeba ke boza ko éloigner nzambe na libala na bino. Alors ekozala kaka passe. Je crois que j'ai quand même répondu à votre question. Vraiment, merci beaucoup, papa Nabiso. Tozongi mukie nangamba ba pasteur concernant makambo zoleka na monde. Tokomi wapi même Bible lobaki tokoyeba ba ona ba mbuma na bango. Pour le moment, tout komona awa papa Nabiso lifoko du ciel aza pasteur waza aimé batu balingaki mingi banzembo na ye ba prédication na ye. Pour le moment, ateki mate ya moko lobi ye na Jésus Christ. Na Branham malamu akupona Branham de nzambe na ye e zana basal na nzambe mususu balobi mingi na banzembo ya bandai ko sala bandai ko adoraka Branham e bandai penza ko bimaka te bandai ko bimana se e tilke amonike e bandai ko yeba na penza te nde pour le moment tozoloba abimisi kombo ya Branham na place à Jésus et tant que pasteur et salio ndengine pe conseil nino koko pesa na bandimi oyo ba beti nango mabakwa makasi. Moi je crois que ce qui importe eza koyeba mutu. Ce toke na Jacques chapitre 1 26e verset. Balobi mutu o ayebi côté ya lolemo na yete munoko na yete o munoko oyo yango kaka tolielaka yango kaka tozo fingela yango kaka tozo pambola yango kaka tozo lokela pe munoko oyo kaka yango ndezo détruire biso ba biso ki mutu ayebo maîtriser munoko na yete eza pasi po abengama mosala nzambe ndeko na biso wana nazo banga kotanga kombo mais o lobi kombo wana parce que ba propos eza trop grave lobi kaka natali quelque part na église moko ya bango kaka azo loba oyo akondimela Branham ke Yesu azaniama vraiment alobi on na nini na munoko na munoko na ye kaka oya kondimela Branham koleka Yesu aza nyama mateya na ye yango nazoloba te donc alobi mutu oyo akondimela Branham koleka Yesu aza nyama ye mutu azalaki koloba yango mateya wana na yoki yango lobi babwaki donc omoni maloba na biso ezo rattraper biso. Voilà pourquoi Yesu alobaki ke bana maloba na yo maloba no eko justifier yo pe eko condamner yo. Donc il faut que bana maloba na yo kufa to bomoi eza na sabo konza lolemo o ya bimisi wana e rattraper au finish ndenge ozo lobo ebi bondoki
to occultisme pour na kozwa batu et ya komi bimisa te balobaka eza bien esungaka balatisa forme moko bien ya bonzambe mais nzoka bazosala mpona koattirer bato mais ntango okota na kati nsima babrandir yo mobima eza lisusu te. Moi je ne sais pas, peut-être le branamisme c'est comme ça parce que nous ne prêchons pas les enseignements des hommes mais nous prêchons la Bible, les enseignements de Christ. Donc quand on vient avec d'autres doctrines, d'autres livres qui interprètent la Bible à la place du Saint-Esprit, ça devient très compliqué. Donc moi je crois que ndekwane faut que tu les malam et le col biso déjà te moninde forme naie na fond naie parce que beso to na forme mais to découvrir fond naie na kati ba flash na biso ya ba carte mémoire na biso tozo longola banzembo wana parce que peut-être comment il faut adorer Jésus to yeba kité il nous a fait adorer le Jésus qu'on ne connaissait pas ou bien azali ko faire adorer Batu Branham mais sous forme à Jésus Batu bazala ko yeba te quitte à lui azonga a rectifier malobane mais ce que zandengwana vraiment ndeko zali banda masolo tolongolo na makambo ciel to comme ça na makambo li felo. Mon peuple, papa la biso, merci beaucoup vraiment. En tout cas, ils ont passé mingi. Tu habites tozo kende wapi où vont les mondes. Pour na makambo na biso ya pétage. Obi ke concert ezobeta makalata na Gombe. Na boîte de nuit moko boye concert ezobeta makalate ba invité bazaba mission profonde. Na habité est-ce que ba invité bino ba mission ba pasteur ou ba invité pe ba mission chrétien ou comment? Bon, nga na ba protocole te bon moi ni pe ndekwana la force à lobele toujours ça les publicité. Donc azo sala moi ba base na moko boye. Yango wana ngala komo boya ko lobela ndekwana bandaki na molimo akomi na nzoto. Je me demande nana lokaki ye. To basala nzamba kongo nana zo loka biso. To komi koloba n'importe quoi mususu koloba kuna Satan akoteli ngai. Satan akoteli ngai. Bo pesa nga conseil te na koyokela mutu te. D'ailleurs yo mosala nzambo zo ba Satan akoteli yo. Alors, l'obi peut dimanche une église bayambio. Ah, si c'était chez moi, tant que je suis habitué à kimi, pour faire le cas de délivrance, to benga na ba demo ba koti, pour le binga na sala karaté na kobeta. Donc c'est ça la distraction. Aujourd'hui, la vraie religion est dans Jacques, chapitre 1, 27e verset, place kana zababi, tokende kotala babola, ba veuve, ba orphelin. Oyo bazana mikakatano wande babe eza vraie religion pure et simple ezaka ko benga na ba démonter eza okende ko distraire libota nzambe te bana nzambe to lamuka to longwa na distraction esika oyo baza ko adorer nzambe te esika oyo toza ko sunga te totika biloko wana tolanda exemple net ya mama na biso mami Mbudi na Afrique du Sud azane na mbongo te aza prophète te aza pasteur te mais na ba moyen na mike azako kongola ko kende ko sunga bato ba kelela azokenda ba orphelinat yango nde esengeli vraie église religion to ko pratiquer yangwana na Matthieu 24 Christ alobi na koya na kocha bataba na droite pardon na gauche ba même na droite et oyo bakoya akoloba bino bokende musika nanga parce que nazalaki na nzala bolesaki kangai te nazalaki bolumbu bolatisaki ngai te nazalaki na boloko boyaki kotala ngai te boya bokende libanda wapi pa ikoswa mino pe kolela eza mais bino o nazangaki bilamba bolatisaki nga nazalaki na nzala bolesaki nga bango nde bameme boya bokota nanga na nkembo bongo bakotuna tango nini yo ozalaki na nzala to latisaki yo to lesaki tango bozo sala yango na oyo ya mike na kombo nanga bozo sala yango ponanga. Voici les moments favorables ya kobongisa lobi na biso yaya ozana bozu même kuna na Europe vraie religion ezakaka na kosala ba spectacle te mais to lakisa bolingo to zala ba brigante to zala ba religieux te mais to zala ba bon samaritain. C'est ça l'église de Christ. C'est l'amour. Voilà, on a quoi koloba.
pona mutuna na yo. Vraiment, merci beaucoup. Na pesi bambote na maman nanga maman Vala. Maman Vala bambote belé sikezwa mi o mate ya kitoko yango, sans oublier ma maman Valentine, sans oublier ma grande sœur propre ya Mamicho, sans oublier mon petit frère propre Cordo Prince Molato. Na derrière ya caméra nanga Watara. Yindi mto sala ba image mona na kitoko na miso bato. En tout cas, vous pouvez partager vos jamais d'ici. Dans la grande découverte, ba question eza bino, ba réponse eza biso. Tozana pona kozela bino. Merci beaucoup. Ciao.